are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Hello, happy people. Bonne nuit, vous allez bien? Je suis un peu enrhumé, mais Tommy Maounkabo. Alors, Naye Kosolola, pour répondre à la question et tout maka, dimanche passé, c'était le dimanche écoulé, et le but de la vie, et puis, Ezaki Sousouneni, au Kabola Kaba, relation na yo, ya musala na relation de chaque jour. Alors, ndeka nonsa musala boye, ndeka tosolola. Merci beaucoup na batali pe balandi ya réflexion. Merci na zana biso, merci na kotala ba vidéo na biso. Tolingaka otiki mwa commentaire toyeba nana lekaki nana yaki. Et puis soko partager pe na mutu moko oyo lingi ayoka et abakisa mwa un plus na réflexion na ye ezala bien. Soki pe oza pe na idée ya osala vidéo lokola boye, problème te, osali otindi biso na réflexion. Comme ça, tu partager en haut, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et batali balandi ya réflexion, merci na ozala na biso biso solelo. Na eko tosala mwa résumé, hein, pour eza réflexion nanga. Pour réflexion ya moto nyonso eza très important et très importante. Et nyonso toyamba yango, tojijara te, toyambaka nyonso mais sauf kotonga. Le but de la vie. Vie eza d'abord baboti yo te. Oyo kuta bato mokili, baboti yo. Yepo botami, obimi na mokili. Oyo yo omona, oyo bazo sala yo. Eza peke oyo omema na mokili. Balingi yo, baboti yo, bapesa koboye, yango pe yo pe osala. Eza lokola nga na mona yango but de la vie, eza lokola sens ya vie. Sens ya vie eza nini? D'être aimé, et puis d'aimer, au contribuer na mokili oyo oye. O tozoloba vie sociale, o contribuer na mokili oyo oye, yo za nani, o bakisa un plus na mokili. O bakisa un plus na famille. O zaka ate obotami ovandika wana ka lokola comment? Lokola rideau. Bat ba oleka bazolanda, bazoleka bazokota bazobima yo zaka wana non. Yo faut sala pe oyo zali ki de ta part. O eza lokola ba objectif na yo, ba ambition na yo. Et yango ezala contribuer na mokili oyo olingi osala oyo olingi ozala yango na bit ya vie mpo na nga importance eza lokola sens basentiment na yo esala neti ezalaka basens nyonso ya vie kolela ye kosepela ye mawa nyonso eza pe ça fait partie de la vie non eza kaka te vie eza kaka bafleur te vie eza kaka rose te eza pe comment bamabanga eza pe banzube donc yango na sens ya vie eza te ke mutu azaka wana azwaka babien wana pe ezosala oke vie na yo ezwa sens bamabe pe babapasi pe ezosala peke okoma makasi et vie et continue quoi wana sens ya vie et merci beaucoup pour ba vie na biso nyonso eza ya kokana te ba vie na biso nyonso bisika towuta pe botama eza ya kokana te yango balobaka bédication na biso eza différente bisika towuta moto oyo akobotama na famille ya bien akozwa pe makambo mosusu oyo ya bien oyo kesala pe sens ya vie po ye pa banda vie na ye tout comme po ye pe apporter un plus na vie et puis désolé pe moto mosusu pe akobotama na vie moko difficile donc ye difficile eza lokola bafamille oyo ke mpona kaka so basambeli te bazwaka te bato nyonso kaka bazwaka bango kaka bandoki conception na ye ya vie eza ndeni ezalaka bongo ye mpe ntango abanda vie na ye ye mpe ntango aokola ezalaka mwa makambo moko boye yango tobengaka soki balien ya famille so mpe famille ezalaka na balien toyebi te donc eza conception ya moto lokola mama na nga abela carie dentaire lokola mama na nga abela tension ntango so mpe nga mpe na koende tension nyonso wana la vie continue ozomema ngo ozokende nango lokola ke ezocontinue epa na yo mpa bakoko no yango so toke epa badocteur batunaka family medical history batunaka histoire ya famille papa no abela boye wana kutu nga na boyaka yango ata pa bana na nga na boya yango nga na anga malgré na wuti na makila oyo ke ça continue ya famille eza teke so mama na nga abelaki malade ya motema nga mpe nabela malade ya motema non
bino bo découvrir yango pa nanga. Le but de la vie. Olingi ozala bien. Olingi s'épanouir. Olingi olinga. Balinga yo pe. Donc yangona tozo kinika na cercle makambo vie. C'est tellement profond que likambu ya koloba ya solo bien le côté ezate ya mabe ou bien ya bien ezate nyonso ezala bien. Alors kokabola famille, kokabola nini? Kokabola famille nde tolobi et sens ya vie. Le but de la vie eza oyo ozo mona na vie na yo, eza oyo ozo linga ozala, eza oyo ozali ko établir yango ne yela yo. Kopesa faute na noko te, kopesa po faute na tata mwasi te, mobali na nga mwasi na non. Yo oza esengo na yo moko, yo oza réussite ya vie na yo moko. Malgré mikakatano yaka, oza na pouvoir ya ko changer yango, oza na pouvoir ya ko arrêter yango. Et dommage, hein? Motu nyonso te aza na strong mind lokwa biso nyonso. Ndenga na okanisa ndenge mobali na nga kanisa te. Mais eloko oyo esangisa biso ezake ba idée na biso. Donc yango esala ke but de la vie ya biso pe ezala lokola ndenge moko ekende lokola na nzela moko, ekende lokola na paf moko. Yeah, merci beaucoup. Et deuxième question ezalaki ndenge ya kokabola vie na yo quotidienne et puis vie ya mosala. Eza ba vie moko très différente nyonso mibale. Soko sangisi yango o meme kulusu. Ata kutu ke o vie na nga na sangisa yango ya mosala na de chaque jour ekendaka bien. Mais na vie nyonso il faut des limites. Non ba ngle balobaka boundaries. Il faut limite ke awa esala makate, awa nga na osala bo, awa nga na osala bo. Ba camarade ya mosala eza up to you. Yo na vie eza yo moko nde zo mema. So lingi baya na ndako ka yo. Donc musala elando na ndako. Soki leolingi ba camarade ya mosala bata mosala esuki na mosala esuki wana baba bai to mona ni lobby. Eza pe bien po oza na ba limite. Oleke osangisa nyonso oza na ba limite na vie na yo. Ezo pesa yo ke oza pe na ba environnement moko différent que o se répétera kaka makambo wana kaka. Camarade ya musala oyo ozaka na ye chaque jour, ozaka na ye bolie na repos yo wana oye na yeso na ndako. Omoni ke eloko moko ya sika ezala te. Eloko moko ya sika ezala te. Bozala kaka rond-point, bobandokene ka ba rond-point. Bosisi musala boke mela moko boye. Samedi tokendaka na nini na Pramac, tokendaka somba biloko na Pramac, somba biloko na lundi susu na moni yo. Non. Pona nga nga non, eza bongo te. Na musala otike na musala, ba réunion na biso na musala, ba fête ya musala so naza libre na kei. Et eloko moko musala ba sortir musala, OK tozo sala fête moko ya Noël ya musala. Nyonso na eza soko na libre na kei. Etike na musala. Ba oyo ya de chaque jour eza pe na carton nanga na espace nanga oyo ke de chaque jour ke okobenga motu oza bien tout ça ozo solola yango to pesa ba limite na bandako neti na famille nanga na bana nanga na linga te ba camarade musa ya classe bakoma ba camarade de chaque jour nazo pesa bango te kinzela baza na ba camarade belé ndako na biso eza ya biso ya famille ndako na biso eza ya biso ngai mobali nanga bana nanga. Toko permettre eloko mususu te selon biso ke eya ekota na kati ya ndako. Po oyo wuti libanda na yebi via oyo wuti libanda te. Eya ko déranger ngai vie nanga, éducation nanga, lolenge na biso kovana na ndako nanga. Yango tozaka na ba limite bongo. Mais na nyonso pete, ekoza pe na ba camarade pe musu pe ya classe pe bakutani pe bakomi lokola family friends. Oyo koma ke camarade nanga ndeko nanga. Isoke. Mais eza pete ke de chaque jour oya ka na ndako. Neti bato bazake bana na bango bakenda kolala pa kuna, bana na bango ba camarade bayaka. Mais il faut yeba bato yango ato yebi bato yango te ngai sleeping over kolala na ndako tanga ezaka te yo pe okende olala na ndako ya motu te ezalaka te bakoli jamais. Première nanga aza na 23 ans.
La plus jeune, aza bientôt 10 ans. Nanu bakenda teki o toke lala boy. Botindi badra, botindi nini. Non. Pour nini, ko éviter nalingi ba mélange te. Nalingi moto mususu te voilà. Nalingi moto mususu te uta place mususu ya kokota na ndako nanga et ya ko changer tout comme ya ko bakisa eloko moko boy. Non, il faut éviter. Wana eza makanisi nanga. Yango il faut ko kabola ba relation wana. Po ba relation wana ezosala ok. Ozala na mélange mususu na bato mususu. Neti bato bazalaki ba camarade na ye, il y a de chaque jour eza bakenda muziki, bakenda les femmes fortes, bakenda o ba mama ba maputa, o ba ne. Yeah, esunga pe bato eza pe thérapie pour na bato. It's very therapeutic ne balobaka. Pour kovanda ka na ndaku, surtout bato o bakezaki bavanda ka na ndaku babimaka te, basaki eloko te. Bavandaka na mwasi abimisaka mobali te, mobali pa abimisaka mwasi te. Soki mwasi siko aye kokota na ba groupe wana, amona na vraiment que non, ase sentir pena ke na bato. Mais eloko moko ya sika ekotaka na ndako. Yeah, eloko ya sika ekota na ndako, oke omona ke eko changer attitude na ndako. Donc eza selon yo moto ndenge ozomema vie na yo. Bisangisa sangisa kaka yo. Olingi osepare makambo susu kaka yo. O ngai nazosala mélange ya bakisi na nga bokoko, nasaka bokoko mpona suki na ngai. Yes. Yeah, ya mo pe totikaka kokotisa bamindele banani mbongo baza deya bamillionnaire, tozokomisa bango bamillionnaire kosomba biloko nzoka nzambe apesi biso richesse oyo ezali mabele ezoproduire na biso babiloko eza très important mpona santé na biso e barecherche boye ezaka bien. Oyo nasalaka bokoko te ya biloko mosusu tia makasi omelaka eza nini nature te, nature eza nzambe, c'est un peu ça. Yeah, bref. Alors eza lolenge yo okokomema vie na yo, okokomema famille na yo po yo se sentir que ba limite eza, po se sentir que à l'aise, se sentir que bisangisa sangisa te, po bisangisa sangisa pe ememaka makambo ebele. Ba camarade na yo ya mwasi eselaka na mosala. So ekoma na ndako, ekomi na chambre, ekomi avane na mbetu, ekomi na latela eloko wana bien, tout ça azomona azo koenvie yo. Ah, toluka pe makambo biso moko kaka. Et c'est un peu ça, merci beaucoup. Na koyokanga ya kolobeze belé. Kaya muke on a retenir na lingi na partager. Na partager na bino batali pe balandi ya réflexion, toujours boza na biso. Bokola na biso et ça biso bien. Alors bye. Au revoir. De bonnes choses.